www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika la kaka na poto avec l'ami Donfu babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege na pesi mbote na bao balanda Paula Schengen London babi mwasi nzamba zwata kokela na nepo ya na mokili na pesi mbote epa ya papi na kati ya Maroc mbote na yo nana sije mona olobela lilo mpona bapaster lelo mashinga na bito beta nano sete mpona bino bapaster boza exemple ya bible soit disant bino nde bomona boza ba exemple ya bible bapaster batelemaka liboso bapaster basimbaka bible bapaster bantu bateyaka me bapaster mpe baza na makambo mabe makasi tozo comprendre te bapaster bozomema bandimi wapi bamateya na bino ezalaka ya bambwakela mondima alata kitoko lingi mondima alata kitoko te mondima ya propre te mondima azala na voiture te mondima azala kaka bongo me yo paster yoka liboso baveste na liboso vraiment veste cravate voiture mokoto ozoningisaka lokolo epa bandimi olingi baya propre te so omoni mondima ye ne propre komi bambwakela ato ye propre ato ye na voiture ato olati kitoko yesu aza kati na yo te paster yo oyebi ndenge nini yesu aza kati ya ndeko wana te yo oyebi ndenge nini omona mondimi tamusa kuta ye mosala babiso basala babutu asali sacrifice na bite nakeka eglise nake ekumisa nkolo ata tamusu na bakwiti na ye apongi alalaki bien te yo buli na oka mbala moko mondimi ameli masanga ozwimba mosija masanga botika komela eza lisumu eza bien te me tamusu ndeko wana ameli na ye te mosusu mpe ata ameli aye na eglise me eza sije na yo te paster eza mateya na yo te bozokodeborde makasi bapaster botika te ye eloko eza na bible ta mondimi a lese linga so mondimi ayaki na pasi azonga ata na esengo yo mondimi azalaki na pasi na ye na baproblème na ye akoya so na eglise otie susu baproblème okomi kobetisa mondimi mabaku mondimi akomi kobeta mabaku akobima eglise akomi kolobaloba parce que ozoteya ye en direct ozobwakela ye vraiment bambwakela vraiment okosimba mpe mateya 1h du temps 2h du temps mwa mondimi salembi mondimi akomi kobuleka mwa fumbwa naye na fufu atikaki na ndako paster pa osisa te bandeko fumbwa na fufu na etikaki na bandimi so bakomolia na molimo aza na eglise me akomi kolia mwa loso nde na pondo atikaki parce que mateya eleki molai na makambo so bandaki koteya mwa mondimi sa bosani na ye sikoyo bandimi yango so bakimi na bango mpe eglise bokomi koluka bango sere omwana asu te frère omwana asu te bamama so bakomopesa bango ka barezo etemwe bana babotami kaka anglais te lingala bazoyoka te futo keka na eglise balobaka anglais wana azopesa ne ka rezo azokima na ye parce que bamateya na yo se choke ye esali ye pasi
malino koloba vérité te parce que bino bokoma kaka no touchez pas mon way. Bino ne ba toucher bino te. Mais bo toucher ande bandimi. Bo commence na bandimi ne l'église. Au moins mon dimi malamu ta vande na ndako. Bo côté so bandi côté si mbongo na Bible. Wana soko mbongo bien. So monga mon dima ye propre. Et comme ba mbwa kele comme ba sije mo boye ezanga misu na makolo. Botika baza bandeko na bino. Bayaka po bayoka parole nzambe le loba nzambe. Bayaka te pona ko distrait mutamta na vie na ye. Mutumsu la sala de lundi ti vendredi, jour moko fa ke ni pe osepela. Siko ko sepela ba osepela wapi? Toza na mokili, nzambe atia biso po to sepela na mokili. Mabende so ozo sala makama be makasi. Mais so sala mbongo na obi lelo samedi na bima na ngai. Ato meli na yo. Eza problème na ote pasteur. Eza problème ya mondimi wana na nzambe na eza problème na yo te. Yo te ya kaka évangile ndengo yo yebeli pona bandimi. Mais oyo nyonso etikali vie na bango. Etali yo te. Ba passer ba kota tina ba vie ya bato. Ko détruire ba couple à bato. Ko boma mabale eza kaka bino ba pasteur. Shenga nazo beta CTV mabotika. Surtout côté ya koboma mabala kozwa basi na ba église. Bos kizinga pona thème parce que les émissions vérité sur vérité bozo la base belé l'église net vidéo mo total aki. Pasteur azo pambola vraiment moi na bambata. Azo beta ma bambata nyo kanda sek e matima ba kema zo linga bwaka mais moi na lingité abike non na kosala ngote parce que ozam o marié ote ngana mamana libaleza susute to kabona déjà to saksa ba korte bino mo bote ya kaka divorce za mabe mais bino mo ba passer bozo ko divorcer. Sko to comprendre te so boza pe ba pasteur ya solo so boza pe ba pasteur a balabala ba ko distrait bat na église to yebite so boza pom na mwasi na yo mais ba bongisa libalat ba bongisaka bino boye ba bible mwasi na mwa ko simba bible te mama pasteur ba ko kanga sizo te yo mama pasteur ndeni ozo kanga sizo ozo tika mobile na yo akenda kolala banzimi na église kuna yo mama pasteur. Pesa mbano tango nyoso alinga mbali na oti. O kanyina makolo point. Yo pe passer mo ko bozana ba problème. Bon mali bala. Sala ma divorce na nenga solo debi no bomoni peke divorce pe ko mo xenya na kati ba pasteur. O sala ma divorce na yo o lokus ko mwasi o ko kangela ko makolo te. O ko bala pope o za la respect. O ba respecter yo. Ba respecter yo. Mais bino bolingi bongo te. Ozana mama pasteur bozana bino pe bien mozo kosa kaka ngana mwasi wana toyoka na katena mama pasteur mais kanga ba sentiment na yo siko so boyoka na rate siko ba sauver no bazana ba mama no obanda ko sauver ba mampuya na yo pasteur ba mama église ba koma ba sauver na yo so za ba mampuya na yo mama pasteur aboy kopé sa kangi sizo ale yo komi ko flatter ba na ba maman pe be église ba passer ba la bino na ebiter franche bana comprendre bino te so boza kana mokili be boza na monde o te na yeba te so boza bino pe esprit so bino moka bolinga ka bo mona pe ba mitakala ba pasteur ngo so ba centimètre ngo za ka ndenge nini en tout cas na yeba te o mona moi ça libala mais abimana pasteur si je na olobela ngo mobali pa yebi na ba mibali mususu we manyoso pasteur oloba kaka amen 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 pasteur bazola la mwasi na yo amen bazo si se ba position nyonso amen yo mobala ndenge nini yo mama ndenge nini olingi kaka pasteur amona mutakala na yo mona mutakala pasteur boza ndenge nini bino bandimi oyo ba passer tozo comprendre bino susu te botika molimo wana mabe ko bomo na sima bible so zono ka passer ndumba sala ka kibula na yo ko yana sima bible te ko yana sima bible te problème nona mama pasteur etali bandimi
etali bandimi te bino bopesa conseil na bacouple te sikoyo bino mo mpo bobongisaki couple na bino wana conseil eza te conseil eza ke ebima libanda ozobambola mwana bato ma bambata kaka mpo kaka obwaka paster omibengi mpe paster mosali na nzambe bino bomonaka bapagano ne bango bokenda lifelo so lifelo bomonela yango wapi toyebi mpe te soko mpe lolo bomonela yango wapi so bokendela yango mpe na molimo toyebaka te lifelo na lolo eza nango na ser bolingi kodistrait bato botika badistraction na bino Nati Diamond babi ma petite sœur Nati Diamond bagros bisous bambote na yo Dizzy Tambwe kuluta balek Jazz de Pareko bambote botikala bien Schengen ni babi Schengen azaka wana pona ba vérité bosabone na Congo Schengen World babi mwasi balobandeka ba vérité wako sepela nango te talie mais ezaka conseil totika ne mabe parce que tozoboma mingi na sima Bible surtout ba pasteur bino ma si jeza mulai ya ba pasteur si jeza mulai botika bandimi ba sepela na bango yo te yaka ko izoloba ya Bible c'est tout mutamtaza na tangu na eza conseil no boleka bozo pesa bato mutamtaza na tangu na mutamta nzamba yebi ndanga kuta na kanaye yo komi lokola nzambe ozwi place ya nzambe mais non na ba église mususu wana poto omona église kaka 3 personnes 5 personnes na église so mundimo bakami na mundimo ba shobo ya lata na bien alingane ba propriété na ba sujet kai komi ya bambwakela bino pe ba pasteur bolingani te bino na bino ba pasteur boza na bomoko te bolingani te nayebi te so tozokende wapi bapasteur bolingani te botika makambo mabe bino mo bolobaka Jésus Christ azoya parce bino Jésus Christ na bino oya akokuta bino kana makambo mabe wana ne touchez pas mon moé wana bolobaka kaka wana eza so osali kobo ko senga bolimbisi mais papa on peut soit sali pe ko ba kenisa pe bolimbis ba kande mo pourquoi boleka liboso bo simba ba Bible mutu nyosa senga bolimbis nzamba yoka mutu nyoso botika ke ko bozo bomba na sima église na sima Bible soko za noka bula pasteur salaka kindumba na okaka les komi bomba mate komi bon matin o ezaka message ya Paula Schengen London babi moso nzamba zwata nkokela inane Christian Cavalli bakakol Movier Colivilla PDG Michon Bongo ok nazaka wana pona bino na olobela kaka. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, mutu nyonso ont na télévision na TNT, décodé à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon di menanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo a PC la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue nanga bodo a PC. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. www.autonapoto.com
www.potonapoto.com. www.poto ça dit que toi na poto to kotika kaka na poto avec l'ami d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo